Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na balandignon sur Congo Check Check TV. Na pesi bino ba gros busé outil pas de la douceur. Na pesi sous mon boss, mes big salutations papa Sibo Mutombo. Et puis je salue encore ma soeur chérie mon sang hein. Ba le bien de makambu mais ma bango toujours le colo cœur sensible la maman de ses enfants. Maman kolutu ya ba na ngai na pesi yo bambote bipa bisika ozali. Et puis je dis encore mes big salutations à Metiti mamoto azo sala keto mona na ramona na rabo Metiti ma hein balobi yende makambu yende alembakate dans bazo benga mkolo infatigable dans moto alembakate telemara toujours pour na rosela so ba misala ya mbalam ya malambo mona rabiso kaka nito lo bakane émission vous avez droit de savoir et singela rabo ba makambu eza koleka pona un peu te ba façon ya kotambola marche na biso na se ya mokili oyo dans Congo check check et yakate pona ko inventer makambo et yakapona opesa lisolo et puis oyoki lisolo opesi concerne conseil na yo osali commentaire na yo opesi moto azana problème opesi un peu solution na problème o ya kuta na et non hein bato bazakana osino ka mega na okoti na YouTube okoti na Congo check check o critica ka bato Congo check check TV donc en tout cas vraiment je vous en supplie botika ko sala ba commentaire ya ba bêtise donc boke ko sala ba commentaire wana ailleurs et non na Congo check check TV donc ka ne to lo baka isengela raboye baka ezana fimo boye ndezala kaka na libota papa bota bango babota mi au nombre de 11 na 11 wana babota mi bayana ye babali basali bavina bango misusu ba voyager aza cadette asilisi classe azu diplôme donc aussi ça n'est qu'à classe na diplôme à l'époque akutana kina garçon mobe garçon a aye ko senteye la fille a commis grosse avant dika pa na bango boti mona liboso bayane babi bazongisa e classe ameki kokota université je un kaka babandi bazu susuze mami bala botika ka ipa na bango balobi akomi ozaki na posa classe biso to futelio ba frère au banda université mais yo boyo lobi na ok non obota susu mo parce que zemi albosse za erreur mais yami balé za kaso erreur te mais yo moko lingiango la fille comme na bala mi balé kaka ipa na bango mobali pa ya kazwa kaso ya bana tout consort mobali pa za na ba famille mo que non bazana donc azana e bien azwaka soin ya bana na ya tangisa bana na ye na bekola cher aza pe na bandeko na ye na poto mobala tindaka babiloko na ye na poto bandeko batindele puis ateki awa troisième mois na yo ya kaka pa na bango la fille soit vendue mais yo ozosima mbongo en plus pe famille na on pesa pe bien mais pourquoi linga to zwanda kuté boti singa bana misatu nazaka kapa na biso bato dia ba komi kolo ba camarade na ba komolo ba komona boti bana misatu quelque chose le point ngo eza ya biso papa atikele biso mais ça honore pas pourquoi linga to zwanda kuté mobali pesa ka ba raison oh non ngande na linga bana na ngaba kola awa tena linga bana ngaba kene ko évoluer plus tard en Europe à Europe ngo mais banda ko ba garantie pe kiti nango pourquoi pas to roza ta manda ko ata ne fils ka ta ya $80 au to futaka par mois to za na famille na biso na foyer na biso na bana mobali ka ba raison ce que dans la fille soni wana comme ça la ye akinara pa ba camarade na banda kuna bango mais ye ba camarade ba ko tele kaka e pa na bango. Dans Abido la douceur, soni wana na moni et latinga mingi. Au début na banoko ça peut-être ça ba combat ya famille na ngande zo sala ke mobali azwa courage ya ko ya ko atako longolanga na nini. Nandaka ba parents na ngate na koti ba prière je gêné par rapport à sanza me pambola mobile na ngai azwa mbongo et puis tozwa ndaku nani tozwa ensemble mais mobile so kaka zwi mbongo alors sombela bino donc en tout cas pona ko sombela biso bilamba. Pour na causation ya bana na ye azwakation ya bana na ye bien bana nga bazanga ka lete bazanga ka bleu bonté bazanga ka ba gâteau na o ba ya ba kin marché te donc bana nga bazaka bana o bazaka un peu donc na Congo mais bazo mener vie mo ya luxe balata babilambe buta ke Europe mais siko po mobile azwa karanda kuto vont ensemble na banizala ka passe na prier na maki un peu ko benga bandeko na ye au mona boye na sona bandeko no oh non tikele biso moi oh vraiment
Aozanda bon tinde lembonga ndako boy akoti so na ba business na ye atinde ba bilamba na ba Turquie atinde ba bilamba na ba Brazza yo non te na tinde mbongo pona ba lusango soka na teki yango kaka boy une fois na ndako dans la fille alobi patience nanga ekomi na suka na nzoye bate mobali oyo ata so kutuke soit que azana ba projet lobi bana ba ke en Europe mais si on continue qu'on va kaka pa na biso na bana et puis aya ka toujours atali bana tikeli sombongo et puis accueilli dans son wana dans son wana nazo kokango soute yango na meki en paix peut-être même sungai nazo memela makamba o mabe balandi ya Congo check TV ba meka mpe ko pesa ngai mayele soki na likambo na sala nini nake kotikela ebana ngai natikala nga moko ou bien comme peut-être so natikeli ebana azora soin ya bana ko kate olukaki azanda kuto comme ensemble na lobby famille nanga evandisiye et lobby kaka raison bana ba ki kotanga na Europe est-ce que soki bana aux un projet à voyage bana ba en Europe ils sont synonyme que non tous alanda comment tous ensemble été je n'arrive pas à comprendre été on est là mon père on a katia Suisse telle est la non fio likambo o ya sala nini albakabu ya nakata OCC la fille alobi asala nini a continuer kaka ko vendre mobile team kolo dans alobi pe Europe ngazo lo ba jusqu'à présent bana bazalata na passeport est-ce qu'on a kamara lo ba Europe ngo akotinda bana bango moko biso to kotikala na Congo awa na ye barata lo ba kaka no bana nga ba kikotanga na Europe bana nga bazana Europe nga pe linga bana nga mwana nga kutu ya nini ya liboso kutu ye vraiment fa baila nga mundele dans mwana nga o vraiment fa dans il faut abaila nga mundele bana nga bazana passeport mais kaka na mnoko bana ba kokende kotanga en Europe nazo bana pa ba parents soni na boti bana misa de bonga to vani pa ba parents ala mwana moko mais na boti bana misa tunaza toujours chez les parents mobala yaka atali biso atiki mbongo et puis akei metiti manazanga mon côté nazana bilimbi invité nanga ya plateau nanga na tongo alelo bilimbi et bonjour la douceur papa boni oui naza bien vraiment makasi na profiter nano na moment où on appelle ça nano le boss leader à Pembe papa Sibomu Tombo place aux arrives vraiment bambo tebele papa na pesi susumbote na le cœur de l'homme puissant moi si mukuse à l'équipe basimbinga na valeur Carmela Kabamba na Londres place aux arrives bambo tebele ba jije ka bango moko merci Billy na ebité oyokili solo attends que email est-ce que vous connaissez Pelandero moi si batikela bino lupango mais ye a botiba na mi balé mi sato azaka apana ba mais mobala yaka ko soin ya bana mobala na zolo ba keno moi azwanda ko ezate pour que bana na ye ba ke kotanga en Europe azobo ya kozwanda ko alobi moi azwanda ko pour le moment ezate ce que moi ça commis dans moi si donc moi si et comment ça la esoni akenda pa ba camarade na banda kuna bango ata studio mais camarade na zapane mais yesu ko ba donc ba ne connaît pas camarade ba donc ba kuta ke kaka wana un peu d'abord attends que mais est-ce que yoko ondima ndekona moi si ba sala ebongo bon ndekona nga moi si ezali kama bolingo lelo na kon loba keno ndekona moi si ba sala ebongo te mais soki ya lingi mobile na yenga na tika na soni mais na kolinga na ibisa mobali wana boy vérité ezalaka malamu na bolingo na lobaka chaque fois moi si o yanga ya motema na ibi mokolo na okosa ete ke na lingi yo na trouver bolingo ya solo et pas na yo envers moi na ibi mokolo na koko sauter c'est ça bolingo na vérité na bolingo ezala malamu ozolo ba bien que non ndenge za boye bana ba ke tanga na Europe oui c'est bien ezali kama malamu bana ba ke tanga na Europe moi cité ça c'est un Dédé pose ou anda faut bana ba ke na Europe eza sensé c'est que tu es en train de préparer d'autres choses ozo préparer ngo zana yo na bana mais moi ça zo yibate moi ça surtout kaka yo na bana bosani bo Europe moi ça tikali makamu na boya ka yangwana s'il te plaît nazomona sujet ko ezoma tsanga mafuta nalinga bongo ti osesko na ba préparation parce que moi si azomona ni passeport ya mwana c'est que toi tu es en train de préparer ba passeport ya bana nyonso nawo ya yo après ka matanzela okende poto tika mwasi mais ce que yebi ozo sala bongo ozo bakisaka bana point il fallait garder ka mwana moko
osali yo na mwana na oboke otiki mwana bato omoni obakisi mwana mibale yo saka na préparation pose ndako obakisi mwana misato osaka na préparation pose ndako ça n'a pas de sens vraiment hein alors lelo sikoyo ozolinga sikoyo osali susu buzoba hein un montant nous dit trois fois c'est que nogide akanda tu ne peux pas faire ça ko maltraiter mwana batu bongo te famille babengo bafandi sawa ezaka no mbongo na sala ngona na balusa nano mbongo zo balusa yayo mbongo utipoto babi mozwa mbongo zwa pena ndaku nayo na mwasi na bana yo zo mbongo tindo na balusa mbongo zo balusa yayo luka yo balusa zo mbongo ba pesi ya 40 zo 40 pesa mwana mwasi valeur ba camarade na bazo sekaye famille bazo sekaye pesa et valeur. Toi, je ne sais pas comment donner ta femme valeur. Na expliqué on dit pesa moi sur valeur. Ya on a baka ba ba bolingo te bati ke la bisoto linga. Parce que bolingo est mboka. Ceux qui mboka wana okovana na mboka wana te, il faut ozo vol, au sala voyage. Ozomona, olo na mboka pena bolingo sala voyage. Alors, zoatan. Oza mobali, benga moi sino na bana. Bokende boluka ba commissionnaire. Bofuta mbongo moi ça pona ndaku moi ça vanda wana ndaku ata ozo préparer na yo na suka moi sina bana bosani bo vaje bokende vanda zo temps zo moi sina yo zo bana pesa moi sino valeur malikira ko voyager na yo to yika ka bavi na bino kozala bongo vina bino za ko komoni sabana batu pasi omoni olingiye obotise bana otikiye obiki awana foma mutuka kala na fona soma mutuka ya sika bokomo benga bana batu ba mituka ba mibali ya Congo vraiment eza vraiment pasi tango lingaki mwana batu kutaki pena azamwana muke obotisi bana misad omunesiko ki awana komi vraiment nini wana na bwa kisaina lo commencer mo boya za fresh eza mabe nzamba otuna bino trema botisi bana misatu na boyete o faire voyager bana na yo eza malamu. Mais tant qu'on fait voyager bana, muto abote le bana wana, ofutie nini? Muto abote le bana wana, eloko nini ya malamu o sali na vie na ye. Otike kana ndako ba parents. Bawela ka fufu kuna, bawela ka place akolala. Alors eza na malamu te. Eza malamu te vraiment, eza malamu te. Lukanda ko quelque part. Lukata studio moko ba studio za ya ba $50 s'il vous plaît. Lukata studio moko ya $50, bakarati yango ekiti ba komosenga ba 8 mois. Ba 7 mois. Hein? Urukata studio wana vraiment ya $50 ofuti mbongo ozwi mwasi na bana bavandi kuna. Omoni soki mwasi na bana bavandi kuna okozala mpe na valeur ata yo moko. Parce que yo na famille ya mwasi wana bafinga kai. Mobali moko aza irresponsable. Aya kaka yo tika bilamba ya uti poto ya somela bana bilamba. Bilamba bandeko nende batinda bilamba ya uta poto. Ozomona. Alors c'est que yo bilamba ya uta rende poto oya pesa bana. Mais Billy na kachote mais il y a le but que non a boité bazanda comme le but bana ba kende non et puis ba on asima parce que a futa nda kwa ça ba dimanche ba et puis minava la bana abi azoko kate donc abi a kokanete a futa mai koronda ko a futa la bana ba frais balia yanga abi ba vana na no pana bango puis so bana ba ki en Europe donc moi ça le but na yebi pété sur bana ngo ba kene Europe on serait na 2000 combien parce qu'il y a tête dimanche mon en monaté mais mo bala le but non na kokate na futa la bana minava et puis bana na futa susunda kuna kokate yanga bavanda na wana pour attendre. Ozambala zoba. Ça c'est pas une raison. Les gens ont raison couper ça te, on peut pousser raison bon comment. Est-ce qu'un homme qui raisonne peut pousser de telles raisons? Hein papa? Ah. Yo ce que ozolo bake o futa mai, o futa courant, o futa ndako. Olingo vando fele. Bana bavanda, bana bavoyager na après lukanda. Eza sens. So ce que bana wana bavandi wana ti 2025. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité.
maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi Fouette Marekini tozo zela bino bopusana bokozana décidé check charge matili sous ce que so matili sous quatrième charge comme atate ozomona eza nango raison te yoko pousser eza raison te yoko pousser eza raison te omoni trouver solution moko zwa pena mwasi na bana lukela bangonda kupesa bango pena isika moko bavanda na kimia soki bando lukasko ba démarche wana sala ba démarche bana ba voyager c'est bien ozomona eza nango motema mabe muto ezo sala yo bakoma bongo la douceur je te dis vrai mibale ya Congo bakoma boye. Ce qui a déjà que nous avons préparé pour Makamousou, au moins que amené mon batu vidi. Et là, ils ont ça qui va coûter na kana mona motion parce qu'il a bombé les ban. Ce qui a bana wana ba longo na maboko la fille. Mademoiselle, yokanga, kondimate ke o ba sale ba démarche bana ba longo yo tikala jamais. Ce qui a tiki kaka bana wana ba ke au sambwe. Oh Billy, yo zolo ba bongo bana na eba kende repi lo baboya. Maintenant siko na minute tu sali que non bana ndi ba kende. Aboya, siko aboya bana ndi ba kende parce qu'il pas lingé pas kende. Non. Nazolo baboy. Non, mon atemona qui peut a bengsi mama nae. Nazolo baboy. Omoni mwana mobali wana azana ba intention mabe. Soki ki azala ki mobali malamu. Mwana mosipe akondi maka facilement bana ba voyager pourquoi to vanda ka ndako moko na mobali nanga. Maka mobali nanga sala kana yebaka yango. Place mobali alalaka mwasi yebaka te. Ozomona azaka atene lalaki na ndako. Nazalaki pa camarade nanga, nazalaki pa famille nanga boy. Place fixe mobile alalaka, moi ça yebaka te. Mais soki kota azalaka nazala moi soki yebandeni. Aboya ke mo soki azupe na bana makambo ko yebana. Soki azala kota azalaka nazala na moi yo moi swana ko yebandeni. Tu vois? Akoza azo préparer ba démarche wana na moi wana na bana oyo na yeba voyager akoyebandeni. Alors pour la mesure de prudence tellement que bola la kanda ku mon côté ma sœur pour bana ba voyager c'est la moko na bana. Ko libéré bana no bongo te kaka boye pamba bana ba ke yake otikali ka bongo zo telengana. Non, tanyo so vraiment tozala pe bato. Pourquoi bato tozala na mawa? Boli misanga pona koloba eloko ya. Nzamba lola ameke mpe ko bandela mokili oyo akela bato na mitema lokola babiso mbi. Pona sala muto mabeza la pasi. Ozomona toye ko lempe ko sala bolamu na vie ya bana bato. Toye ko la ko sala malamu na vie ya bato. Moi, bato moi sur boti c'est bana misato sans même donner attends 100 francs na libota na bango PCT. Famille on paie bazo paie so ka valeur. Tu vois, nte mobali papa ya bana ya ndeko na biso. Tu vois. Alors tant ce qu'on zolingo o sala ko ba démarche, o bando sala ba démarche bozana mwana moko. Moi na voyager te, o bakisi mwana mibale. Ya mibale wana bobo gomo sa ko démarche bana mibale. Ba voyager te o bakisi mwana misato. On commence à ce que démarche ya bana misato. Ba ko voyager te ko bakisa quatrième. Ah papa tabino moko tozonga batu, tozala batu. Michaka na place ya bande comme moi na wana. Est-ce que toi tu peux supporter ça? Tu ne peux pas le supporter. Oh ils ma bé. Ce sont des choses oyo pena oyo muto vraiment akoko consommer ngwe belete. Tu vois, yeba ko zo bisika ya batu. Yeba ko zo bisika ya batu. Omoni surtout tant to sala batu mabe, surtout makambo zo compliqué biso. Soki oyekolika ko sala bolamu, batonyo so balanda Congo check. Bawe ba finga biso na bawe balinga biso. Biso to linga bino kaka mingi. Mais le problème na biso eza boye. Soki bolanda ka ba sujet na biso. Bozo ka ba conseil to pesa kabino. Soki yekolika ko sala moninga bolamu, yeba ke nzamba ko pambola misala na nyonso ko sala. Atake ozana musala te ovandi na poto zo matozo ki toluka musala. Laisse-moi te dire que l'élévation vient de l'Orient de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est dire que nzambe nde muto atombolaka. Nzambe muto apesa ka musala. Ozomona. Alors soki on meki ko tambola na bolamu ya nzambe, o tamboli penana ke na ordre ya nkolo. Osali moninga mabe te nzamba ko pambola yo. Mais soki yo mesana ko finga, yo mesana ko sala baninga mabe, yeba ki okozwa bolamu na nzambe te. Ozo comprendre, ozo bolamu na nzambe te. Ndeko nanga mobali, s'il vous plaît nazo senga yo, zwa ndako, zwa mwasi, zwa bana na yo, bazala na valeur.
na yebi famille moko babota bota me bavanda na lopango ya famille ekomi kaka soki kaka mwana ya kingani abeti mwana ya kingani bitumbe komi ya baboti ozomona siko tango yo zibana na wana tiki na libota wana soki leki ya mwasi no ya beti mwana mwasi alinga aloba leki alinga ya répondre e asalinga boya moni ndako atata na ye omoni siko eloko ni ozokotisa entre yaya na leki ene kokota abeti mwana nanga po anini ya ko beta mwana nanga boete alobeli mwana nanga bongo po anini ndaizi yo moni tata na ya akosoma lopango te pona ko éviter ba makamu nyonso wana zwa kaka mwasi na lukeli ata studio moko $50 avant nanu en entendant ozoluka moye ke bato ba voyager soki a continuer bongo mase ko libérer bana te amotema mabe aza motema mabe parce que yo zalaki na mbongo mususu na maboko ozoluka osala ba démarche mais bazwi mbongo mususu ba yebisi o mbongo eza ya garantie eloko ni ozika motema mabe ya kozo mbongo garantie wana okotsa na business na yo. Toi, tu ne vois pas qu'il y a un poste sur Ndako. Alobi Bili abalusango et comme ebele, alobi abalusango kas. Alobi abaluse comme ebele de façon que que Ndako azwa un peu makoki en foot Ndako na corona ma et puis atang sabana. Donc te Bili, yo moni que non kotang sabana na Congo eza facile. En plus parce que quand ça va parce qu'on école ya cher ata yo mon papa business en passe les akara atindara biloko eye bateki hein papa jusqu'au zo condamné poani. Ah ok. Quel orgueil. Yo za na mbongo te ozo débrier nanu. Ozo ke kotsa, ozo ke kotsa pena mwana na kati ya hôtel ozo ke kotsa mwana na école ya cher. Pourquoi? Alobi azan pour ça bana bazade une information bien parce que bana bazabe romper alobi azan pour ça bana bazade une information bien. OK, merci. Bana bazana azan pour ça bana bazana information bien. Siko mutuna nanga ezaboye. Tango mbongo ane utaki potote e yaki awa na Congo. Kaka mbongo ya zalaki nango ya muke wana. Nde yango oyo abanda osala nini ko balusa afuteli bana na classe kaka mbongo muke wana nde yango ye moko abanda osala nini ko luka nango nzela ya bana bakepoto ozomona me bande ko bazwi mbongo mususu batindi balobi ke zo mbongo oyo o mbongo eza ya ndako yazo zo sumo ngazo kusanga na business neni soki mbongo ane yakite kasa balusa te fo mata tse ko appuyer ko pianga kanda dans le monde déjà comme monter la fiasa nini ne monte na komote mama nanga ko pesa bana te Pope sabana bozo ndako bino nyonso bovanda isika moko kocha kunte opianga kanda ndambongo nini mbongo batina ya potone za musani yo a côté songo de jeune business te non mais si ko azoluka fond donc aboyi ke azo ndako lobi et comme que non c'est la garantie alobi abalusa mbongo de façon que tant azo ndako et puis il le fond et mati c'est ça azoluka mbongo abalusa bili c'est ça qui yo bili soki ezala kinga ndenge mbongo ane yakana poto ndenge nazo mbongo na futeli mwasi na ngana bana nanga balala kabisika moko ya kimia yo sikoyo après sikoyo futa skonda kuna nini zela nan yo ebitango mona mwasi na abengi ayibiso likambo webi combien o ya supporter na kata ndako na bango webi condition na zola na bana kuna oh makamni bien azabia za chambre na azabia na chambre nini azabia po bazoti ne biloko poto lata yo bi pongia kola le pana yo na pongia kola na ndako papa par deux plateau na mais comment pelisi langa mis na plateau nanga en tout cas vraiment ba Bili bazala ba courage na plateau muto yo zo ganga pe pardon c'est bon comme conseil la fia sani ndeko nanga mwasi ko pesa bana ti po pesa bana mobali oyo alukelo ndako bo vanda nanu ti na ndenge bana ba ko préparer po bana basani ba voyager oyeba lolenge ni na vivaka omoni mobali nyonso azobombelo vérité mobali oyo azobombelo vérité mobali mabe parce que place na mobali wana lala kayo yebite ozomona siko place lala kana ko azo préparer ba makamu susu yo yebite bande ko nanga nyonso balanda kanga chaque fois na Congo Check TV nazo yebise bino ka likambu moko soki ozana mobali na yo fiancé ou bien mobali no bozala kana ndako moko mobali azo yebisa vérité te boya pena comportement wana vandisa il faut vérité kota na kata bolingo soki ozana mwasa yebisa ko vérité te boya faut vérité kota na kata bolingo soki mobali wana akozwela yo ndako te ma sœur ko libérer bana te nazo beta c'était soki na kiki ko libérer bana ozonga mabe na papola yo place na ozelo olapa dede soki bana baye na ndako yeba ke bana bazo voyager na canal nini ba makamwe komi belé yeba ke bana wana bazo voyager na canal nini yo pe bando landela démarche ya bana oyeba ke tango bana bakolongo aba ko kende kuna na poto ba ko vande pa nani ba ko vanda na mboka nini ozomona après oyeba ke ko kende ya bana sor na ngana mobali oyo ekozala nini
aboto loka bana bongo azui bana kena bango na yeyo tikali kabongo okomika bana nga bakende poto na papa na bango nga pe na tikali kaboy tango zo tikala okoluka mobali mususu obe okozela ka mobali wa kepoto eza ba paramètre photo mais kempe ko poussa ka ba raisonnement na biso musika ndeko mobali oza motema mabe atake okozwa bana mais lukela ta mwana mobali oyo mwana mwasi o place ya kovanda na kimia na bana bakozala balambi biloko batiki biloko na ndaku bango ba déplacer ndeko na bamuso epe na nzala ale biloko bana ye tango zo zonga kaboye biloko bana na nga nana lie siko mutu na nde leki na yo papa na ende mukolo ndaku mwana na aza na droit ya koloba babuzoma na kati ya ndaku wana merci beaucoup Bilimbi et dans Balobi dans maman Koti Kabana Bakine bon te fongo la mission en tout cas ça fait mal écoute là combien bandona biso mi balozo ya na vie à moi na batupo ya au détruire donc ozana on a plan na yo bana no bakende poto et puis otika moi na bato nord pas so moni que nous aki na posa bana yo bakene Europe il fallait yondo kene Europe pour botter la bana kuna au lieu que o ya awa au botisi moi na bato et puis alobi que non dans o comme si le quoi neti pondaise na yo na abote liyo ba maki après yo su ba maki na yo o teki o su bana na yo o faire voyager puis o tiki pondaise wana bongo non sonore pas ce que lingi mutu ba bil amour ezaka réciproque lingi mutu luka bo vanda place moko ce qui vraiment réellement zakina bolinga moi na yo luka ki donc olingaki ba donc bo à la place moko donc bo à la une famille complète la famille se compose de papa de maman et les enfants mais toi tu as voulu au séparer banana yo olala na banana te olala na moi na te puis moi na yo azana ba sentiment azamut vous les hommes bozana bino ebili na sentiment boké na yo pour le qui na moi si mais eza et donc eza facile tout le monde à moi ça sera mobile eza pas bon puis être chez mobile hein. Donc ça fait vraiment mal. Donc bande comme ça mi balbo me capé ko changer moyen de vivre ndenge bozo va na biso bana basi et puis je dis encore merci na Bilimbi et Bili pesa ba ya yombote. OK, merci beaucoup. Na bi msana na papier nanga. Ngolo ezaka j'ai des papiers. Ceux qui comment ezate Metiti mazo boya makambo yo meti. Soki komo nezate solola ka komo ekota na papier. Na pesa na bambote ebele na batu tout o ba komantaka malamu na ba émission na biso bambote vraiment ebele tellement ki ba komo ezoki makime biso moko to ko maîtriser ba komo na bino to ba no kopesa bino ba dédicace na bino pona fidélité na bino obotala ka biso mikolo nyonso na Congo check. Na pesi mbote na Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant. Na pesi na ngambote na na Hervé Kungu mobali ya bato ya Iket Sala na États-Unis na pesi mbote na Jocelyne Muzitu na Paris na pesi mbote na Godé la maman ma grande sœur propre na pesi mbote na Sanzo d'Acosta sans oublier la star internationale le cœur sensible moi Simbinga moi Simbiji mbote bele place aux aliments cancer bye. Merci Billy Weto donc et puis je dis un grand merci na balandignon so vraiment borozo attend ya Rolanda biso et puis je dis un grand merci à Metiti ma donc moi na mobalo ale mbaraté donc mabogoneza na machine pour lancer la bino musala ya malamu et puis je dis un grand merci à mon boss papa o ya motema malamu mon boss a ça la keto mon et puis je fais encore mes big salutations à Alfred Mwinza papa ya ba métier na kati à Paris papa ya Altavi Mwinza la fille à papa et Isaïe l'héritier du trône et puis je dis un grand merci à ma soeur Yolande, balobi la maman de Gloria et la parraine de Dinakati à Luanda dans la lingi bino mingi et puis na pesi sous bande konanga je vois Niclette, je vois Renate balobi yenda koti mambango ya libala Renate motema ya winner na kati ya Luanda et puis na pesi bino bambote je vois Arnel, je vois Cédrine, na moni bébé nanga Nelvi Elide, je vois Grâce, je vois Dora Espoir Nalingi Binoming et puis je dis encore un grand merci à ma sœur Justine Love motema ya kwedi Nalingi Bino vraiment mingi ya ebele mbalasima toko kutana lisusu je fais mes big salutations na bosani héritier kasongo na kati ya Afrique du Sud Nalingi yo vraiment mingi je te fais check. Une surprise agréable na MP Domi. Freight maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya
boya ebele bokozala vraiment de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi Fouette Maritini. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.